Et papa Lobaki, le peuple d'abord. Au Félix, papa Lobaki, le peuple d'abord. Papa Lobaki bakaba ebele. Nane Sakaki, oyo, a se prétendre, abi m'opposant pour la Fati, pour la Félix Chilombo, ce que dit, ou a zone m'opposant. Na minute oyo, beaucoup kate. Parce que IDP se sali plus de banebele. Fayulu. Yo bane ko eko zo ba combattant na limité pour ça la marche. En tant que combattant, ndenge bana zo ba combattant tout que marche. Siko yo olingi nini? Tolobi nini? Tolobi boye. Soki Fayulu abimi, to beti maboko. Soki Félix abimi, to beti maboko. Siko yo ozui na yote. Ozui na yote. Toute autorité vient de Dieu. Tika son excellence à ça la moussala yé. En foi de quoi? De le français en foi de quoi? En foi de quoi? Au moins yo. Soko ça erreur. Soko na jobura na boule opposition. Na odil na yo, na batu na yo. Bonga za la kao. Nazala compagnie na ngai. Nazala compagnie na ngai. Soko ya pour que ça s'opposer pour la Félix Bobo yango. Soko ya to bobo yango nanko. Toko panza. Toko panza ngo. Soka iya wa makambu po iya po na Félix tokoboya yango. Toboya yango déjà, na boya yango déjà. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. C'est votre humble serviteur Yannick Wenge, Motoatona Nakibonzambe, chers amis fidèles téléspectateurs, comprenez vraiment l'émission Tosolamapona Bino Banamboka, Tosolara Mambu, il y a belé quand même. Oyo le kaka na mboka na biso Congo comme on a Yannick Wenge na ndeko na bino congolais na rapoto sola na ba congolais ma mboka na biso Congo. Mais merci beaucoup na le boss je suis Didi Pumba, merci beaucoup na maman Adèle Yombo, maman aliaka na bano babwaka ma aliaka na bandundu aliaka na ba aveugle bano babwaka ma plus de 500 personnes na Paris. Maman Adèle Yombo aliaka na bango azape sous conseiller ya groupe na ya parti politique ensemble pour une nouvelle république ya président dans la ndala bango andi bientôt là va travailler na président Fachi Beaucoup boki ndenge bana balobi bakoko kutu balobi bana balobi na bakoko balobi oyo nyonso tu azala souci ya peuple congolais te biso za ba combattant to bundela kamboka to bundela nde Congo RDC mboka na biso to vanda wa to kemba o match Congo ya kobeta na Port Elizabeth 1800 km. Gouvernement tindaka polo te, chapeau kutu te, bis kutu te, mais to kaskadaka na ndenge na biso, mais to kendaka. Gouvernement to zui ya solo o to zala ngo to zo vivre yango yo. Oya ko yana libaya, biso to pesa to zakaka. Ba combattre jusqu'à la mort. To président to zo sela yo awa de to zaboy. Soko ye au sommet sur immeuble mibale ya ba congolais bavandaka tozo kemba wana mboko yo bazo souffrir bana bazo retrouver te biso tozo kemba ba mama mikolo ba mama 75 ans ba 80 ans ba papa mikolo ya bambule belé tozo kemba wa soko yawa yo moko yeba déjà que lero ko ya yaka na mind wana mengai na sepeli mingi po matriki langa déjà na sina zu ya l'état. Okay. Naza lokola ancien combattant pensionné militaire matriki na ngopesaka na kosala l'ambassade. Ambassade o nyokoli ba congolais fort. Passeport 3800 rand. OK de tenalier 1000 rand po congolais zonga mboka na ye. Mais to mona ba Brazzavillois, ba Camerounais, ba zonga ka free ebembe ya Brazzavillois. Ebembe ya Camerounais. Ebembe ba Ethiopia bango ba face na biso. Ba Nigérien, bembe zonga ka mboka. Oya biso kaka bakundaka awo. Président, ambassadeur azawana nani? Ndoki poko. Komone nani? Komone nani? Ndoki alongwa. Ata ba voter alongwa kaka. Toi ambassadeur biso ko tia. Nzela sikoze ça merci beaucoup. Déjà la kanda makasi. Bana ya mboko ba souffrir. Bana ya classe, mwana congolais a eu diplôme d'état. Par contre à l'université, ils a passé. Bogisa mboka Nathalie la TV Congo. Diplôme ici. Nathalie la TV ya Congo lobby na monnaie.
investigateur bazoya na Congo bongisa mboka wana biso to votaki yo to ponaki yo to ponaki papa to ponaki papa ya chichi zobra sala musala na yo balamu kola na mutu te oya koya kotia bakal oya kotia bakal biso ya kombata tozali jusqu'à la mort auto imagine mon biso kombata jusqu'à la mort par l'autre bon c'est un problème tous là où il y a on simplifier to boti bana ou bana bazala baja mike biso na wela musala to wela musala na Congo te loka ba te soba ko wela soko ya opesi biso misala eloko to c'est là yo so besi biso bandaku ba Congolais bavandaka complexe boya. Merci beaucoup. Togena. Yaka toleka. Tozana parafeli to sola na complexe soit complexe on est déjà oyo. Banda suka ti suka kuna. Ti boye katisa boye. Na immeuble wana. Président ozo sombela biso. Ozo ya ko sombela biso ngo eloko to zela yo yango wana. Complexe bomba. Oyo katisa ti boye katisa ti kuna. Eza complexe eza mindele. Donc batika ngo tuzo somba yango. Ya ko sombela biso yango biso za free na mboko to vanda kao. Tozalaka awa. Alors, président de la République, et là on son excellence, batu ya FCC, biso ko to mona biso bangote. Tozo mona bangote. To kanga moko na makambo na ye. Yango wana na sengi na makambo ino bosala na ba combattant oyo bakeneka Afrique du Sud Sek Kazadi sa rival Pascal Bakole Michel Sami Boyoko Jeannette Nathalie Misenga bino nyonso boza kuna qui combattant et s'il était jusqu'à la mort. Qui combattait jusqu'à la mort. Biso no jezo président yamba biso awa, apesa biso oya kopesa biso. Misala kopesa biso, na banda ko kopesa biso. Et là ko tolo ba yango wana. Bino ba combattant, o bozala Kisasa, o bokendaki, bozo esprit ya base. O tozala awa, ndeto ndeko bunda. To bundi na pasi, bandeko bakufi, Nzambe ya pambola bango. Pauvre Kija, Serge, pauvre Butu, Nzambe, pauvre JP, Nzambe, batela mulimo na bango. Po abundelaki mboka. Bakufile basusi ya mboka. Bado bakufile ba tension ya mboka awa la presse ozali awa. Mais président, travailler le col dictateur te. Travailler le col président ya solo ya démocratie, ya état de droit. Ndenge papa lobaki. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix, et Papa Lobaki, le peuple d'abord. Oh Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Papa Lobaki bakabebele. Papa Alobaki, boy. Tenez boke. Merci beaucoup. Toza les sous dans paraphélie abétement les solos par rapport à Fayulu. Ndenge azosala na Congo, ndenge pe na Moïse Katumbi andimi ko travailler avec Félix Tshisekedi puis à recadrer Fayulu. Maman Adel Yombo na équipe nyonso aliaka na bato babwakama, Maman Adel Yombo aliaka na bango. Maman Adel Yombo na association na fondation na aliaka na bana bitike. Azape conseiller, il y a ensemble pour une nouvelle république, il y a président Ndala Wandala bientôt à Kinshasa. Paraphélie tout ça là. Merci beaucoup. C'est pas président sur micro. Ça va bien. Mais Nanem Saouka que l'on comprend Nanem Saouka et ça que Nanem Saouka que oh yo, à se prétendre abi m'opposant pour la Fati, pour la Félix Chilombo, ce qu'il dit, ou à ce opposant. Na minute yo beaucoup kate parce que IDP se sali plus de banebele Fayulu yo bané ko zo ba combattant na limité pour ça la marche en tant que combattant ndenge bela zo ba combattant to que marche siko yo olingi nini tolobi boye soki Fayulu abimi to beti maboko soki Félix abimi to beti maboko siko yo zui na yote
Aujourd'hui, la yoté. Toute autorité vient de Dieu. Tika son excellence. Asa la moussala yé. En foi de quoi? Ne va le français en foi de quoi? En foi de quoi? Au moins yo. Soko sa erreur. Soko na jobura o na boule opposition. Na odil na yo. Na batu na yo. Bonga za la kao. Naza la compagnie na ngai. Naza la compagnie na ngai. Soko ya pour que ça s'opposer pour la Félix Bobo yango. Soka ya toko yango nanko toko panza ngo soka ya wa makambu po ya pona Félix toko boya yango to boya yango déjà na boya yango déjà asa la calme na batu na ye ya lamuka mutu na ye ya lamuka Moïse Katumbi ye wana alobi azozo nga le 20 aye ko rejoindre boti kabiso calme to travailler po Kabila sali 17 ans tokenda kapeti Kabila sali 17 ans. A sali 17 ans. Na la côté lié. Na la bomba qui est. Na tout la qui est. Na bino ba soda oko sa inga sa soda la Congo. Na bomba batu. O tire Kabila te poani. E bana boni tire Kabila te. Alors, ndeto zaboyi. Président ko chama kamuna bango. To chama ko chama kamuna na mutute. Ko yoka bango te. Biso rozali. Oh, tu ba siama na Congo wana ba osiama wana. Biso ozali tozo ya kozwa biso ya kozwa biso tozali aho ya kozwa biso tokodili na bango o mutu FCC chodi to banga bango kutu te OK chodi oyo kombata bozo finga batu lokwa ba bokechu bon eta biso finga te parce que ngala ba petit na to ba uta ba ista ba uta ba campus mais na zala bango ala kebala bango président tozela yo ingeta partout peuple congolais zali ingeta donc congolais tout zala na souci to boksamboka président na sali pas même 200 jours albilo combien 100 jours basala nini e banda boni 100 jours basala nini mbasa 17 ans ça le côté président yo asali lobi na tali TV na ngala Congo na ndakuna que président azo sala na ba gouverneur batie na mona kisasa quand même na moni mwelo ko moko Charles Ngobila na moni mwelo ko moko asali na CP lango makasi ozolanda Charles Ngobila tali la TV Congo bazolo ko ba mesa libanda ba gambela partout ba dini ba kiosque qui ne sont pas propre la tali na ndimi me na ndimite na zotala okaka tina ko yeba yango tina ko mona ngo ngata la TV Zaire chaque jour président batozolo ka bisala pesa bango misala o mutu alingi o mundela ye na mbongo na ye pesa ye mais miyibi babima te miyibi nyonso osali FCC moko abimisa mbongo te douane makambo tu o banque o nini mutu abimisa mbongo te eza mbongo na biso ya Congo mutu abima te ata Kabila mindele bazwa ye te kanga ye mbongo nyonso tu wana aza nango ye mpe tokanga ye na suka ke kasho. Merci beaucoup, Paratali. Nous sommes dans la fin de cette émission. Ingeta. Torom na suka émission na biso. Merci beaucoup na tout botali biso. Tozali bona na Paratali na basoda na ye. Tosili cette émission na biso. Merci beaucoup na maman Adèle Yombo. Maman Waliaka na bana bitike bana babwaka ma sani moko azape conseillère na ensemble pour une nouvelle république ya président Ndala Wandala. Merci beaucoup Kaminte fondation to kitana Kinshasa. Tozana boulevard Pakafeli Cointi kwa oyo. Tozana fulisi ba ben ango boulevard Pakafeli tokuti Pakafeli na résidence na ye na ba soda na ye toti ko zo ba mo interview. Merci beaucoup na botala biso boze belé. Pakafeli mo téléphone na poto kaba. 073 42 83 249 073 4283 249. This is my number. Ok, merci beaucoup ici la porte bien. Merci beaucoup à tonton Lycée Torum Nasuka. Bye bye.